divi boy kofi yemo ko na linga musique na ye mais comportement na ye mingi nga traitera ba danseuse to eza makamba ba danseuse te aza ime na ko juger te mais comportement na ye mingi ko so na baleki ndelo na sepa na ye le omona ma est-ce que OK assez à jube à longwa orchestre baza na problème na jube jibe ko to beta liswa na bango yango nde ezo refléter capacité à montrer ça va faire confidence au mutazanango ce que fait amier place à ça ne faut pas quand on a ba futilité à mikem ce conseil ko pesa ko fembe il faut attraper de terre quand il faut quand même moi à contribuer pour na vie na ye pour à zo sacrifier pour vie na ye il faut à se retrouver plus attends moi car mon corps ça rien consommer la car à $5,000 ça fait normal ça le côté parfait OK bato bazo finga bazaka mal intentionné hein pour ozo finga a salinini à s'exprimer ka za vie na alors que liberté individuelle est inviolable garantie par la loi ni totalement on a droit alors qu'il faut batika mututo à s'exprimer de façon que mututo a libre la tiens dépendre il fallait l'équipe fait en sort l'équipe jibem piano l'équipe kofi on vina ya bato bazo le boire mais en réalité ata fali place aza et bien que makamboué a sali ou bien jiba sali ou bien kofi asali na akoka na salangote ezaka ke abaloga na Paris amata kitaka na ba dio amata kitana Louis Vuitton ezavio abando revers bilamba OK Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Voilà, chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Yannick Wenge, Motorari Bonzambe, nous sommes ici en dehors de Djurban, quelque part à la foule du Sud, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission aujourd'hui. L'anniversaire, il y a le président Papi Mutombo, c'est-à-dire qu'ils ont continué toujours, on continue à la province, Moussoussou, il y a Djurban, quand on a la foule du Sud. Je reçois pour vous Papi Mutombo, le boss, le président Papi Mutombo, la compte anniversaire, là, il y a sous qu'on fêtait en la Djurban, tout le temps que sur l'actualité, nous avons un micro, nous sommes dans semaine Mobimba. Feti na feti na feti ba ko lia ba ko mela na bisio a on arrête à Djurban et ça peut ba prêtre mon bazawa jumeau ba prêtre ba kangi Djurban Yannick Wenge, je viens de confirmer ici à Djurban, chers téléspectateurs. Merci beaucoup la prêtre Papi, merci beaucoup aussi la prêtre Pichou Romi Balé en tout cas ne ba kangi Djurban sur Boyi en tout cas Luka Mokilayo. Je reçois déjà mon invité le président Papi Mutombo. Bonjour. Bonjour. Le président Papi Mutombo, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Tenez-vous bien par la case. Faites tes continuera toujours. Faites tes continuer. Toujours à Djurban. Bonne image. Ce jour, vous l'avez dit. Quand on moni ce jour, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Puis c'est que les années, Batouba, on l'a banda. Anniversaire depuis semaine passée, si les lots peut te changer province, tu es sous le Kwazulu Natal. C'est que ça ramène. C'est que ça que ça. C'est un osama nzambe osama nyonso. Osama nzambe. Mokeli nanga za envie, za riche ngape na za riche pas na za nzambe. OK. Et c'est tout travaux pe na ça la paix. Merci beaucoup pour ça papi. Maman là qui est dans l'actualité, ils ont mon mais toujours tout sur l'archive d'actualité, tout le monde a pris concert à faire ego là. Comme ba bureau na ba longwe, mambe belé faire ego là par moi celui m'a beaucoup ma casse c'est fou d'até. Ba nini côté ce papier ça qui mbongo pas journaliste faut pas ça l'ambassade de mutu komi na kati orchestre ya faire ego là peut tout le monde ba musicien héritier ba ko bima ba finga faire ego là on fait ego là peut ba ko finga héritier rando et entre héritier na faire ego là président aux congolais aux non makila ba congolais comme on a mabongo na ba artiste musicien na biso ça normalement il faut te baga que au moins tango événement net ya stade maté et ça mutu toi participer OK na implice na ye ba mususu ba sali pour promotion marketing ba mususu ba se sacrifier il faut mutu toi se retrouver alors ngape na za vraiment wana za masolo akati nako lingo loba mingi te fera que
ndenge fait okola za patron ya orchestre na ye bandeni na ko atteindre mututu a contribuer na événement ya stade mais ba bina l'été à Kanda zo la fort va faire bola occuper l'été à Kanda jeune membre pasteur ça il a bon ma publicité non l'été à Kanda faut être patient à sali marketing promotion na ye mais il faut être patient il faut pas s'attendre qu'il faut avoir payer à l'immédiat. Il faut avoir la patience. Qui nous peut assumer tout la mi-balé. Bon, il faut voir de l'autre. Mais l'été à quand il faut se retrouver. Nous déjà d'écart, ça perd d'écart, mais il y a le lobby de la zone a été. Il faut attraper l'été à quand il faut quand même moi à contribuer pour la vie naïe. Pour à se sacrifier pour la vie naïe. Il faut à se retrouver. Attends moi car mon corps. Et ça rien que semble car à $5,000. Ça fait normal. C'est le côté parfait. Ok, musique est musique amour la biso je mon la minute tout moi il fait à côté pour ça bimé musique ezaka ndé na zomonela na ibisa que la fois parce que musique na biso eza équité vraiment makasi équité makasi par rapport à ndenge zalaka ezaka que musique na biso zo matelaka na YouTube na ba Facebook na ba matoibo na ba matoibo musique eza vraiment et il faut ça la pour exemple mais ezaka travaux normalement ezaka travaux ezaka travaux pour mingi ba jeune mingi ba se concentrer na TikTok ba se concentrer na YouTube mais bazozo atteindre à travailler alors que pas paresse faut pas se concentrer na musala ba se concentrer OK na tabila bando ça musala c'est là bando créer ba animation maintenant que génération ya mikolo communica nota sokola brosser mina chepu dake avant de bosser caméra ou bien chroniqueur ya musique pour alors baka quand même travaux mingi exact oui alors on fait un internet les connaissances batu ya héritier ba ko faire batu fali ko ba ko tout ko ba la ko finga no mo na blog bon et ça on pose non bato bazo finga bazaka mal intentionné hein pour ozo finga à salinine à s'exprimer quand za vie naïe alors que la liberté individuelle est inviolable garantie par la loi bien totalement on a droit alors qu'il faut bâtir comme tout à s'exprimer de façon que tout à libre tu dépendre il fallait l'équipe fait rançon l'équipe jibem piano l'équipe ko fait vina ya bato bazo le boire mais en réalité ata fali place aza et bien que makamboué asali ou bien jiba asali ou bien ko fait asali na akokana na salangote ça que abaloga na pari amata kitaka na badio amata kitana Louis Vuitton ça vient abando rêver à Bilamba mais normalement comme distrait comme moi distrait ma casse. OK, anniversaire à Kofi Olomide de Kalobi, je crois tout le monde a la vidéo tellement que nga naza concentré na anniversaire nanga moyen na le anniversaire à Kofi c'est ça. Voilà, merci beaucoup à poser les pour l'inga Kofi te ezate que na Kofi te nga te comportement na ye comportement na ndenge te mais divi boy Kofi yemo ko na linga musique na ye mais comportement na ye mingi ba danseuse to eza makamba ba danseuse te aza ime na ko juger te mais comportement na ye mingi ko so na baleki ndelo na sepa na ye est-ce que OK assez à jube à longwa orchestre baza na problème na jube jibe ko tabeta liso na bango yango nde ezo refléter capacité à monter ça va faire confidence au mutazanango ce que fait mieux place à ça il faut pas côté na ba futilité à mikem ce qu'on se repose ça confirme déjà ko fait le mutazaneti je crois que aza kutu nkolo papa nanga aza papa nanga veut dire que nako elona ko lo baga ke il faut aller baga ndeni ya ko keep vie privée na ye et puis vie privacy na ye ça quand même contrôler quand même au niveau que atazo ça makamona na ba danseuse na ba musicien mususu ata ba musicien ba longo mais aye bandeni na ko se comporter de façon que aza papa boti na minute ce qui ba na ba bali ba komi graine aza grand-père ndenga aza alors que il faut mieux ba position aza kista ilinye le batte qu'il faut bosser na âge ozana ngo kista ezaka opportunité o nzamba pesio que o comme célébrité mais ça te que yonde oza 100% oza 100% perfect
azana ba défaut belé fois fixer côté concernant vie na privé et surtout ndeni na kotambola na masolo ya ba danseuse pour je crois qu'il y a Simbi Bassé belé à Moni Bassé belé veut dire que na jouer quand même il faut tout le monde a eu l'occasion pas confiance bah voilà tout le monde a eu polémique mon mati chef d'orchestre héritier watana ba l'équipe kofinga faire gola urundi maté ils sont la mucho bien comment te faire na héritier watana bi na bité zo mona onde interoma blabo te eza onde ba monsieur a faire ya héritier watana bi beaucoup tana ma eza onde ba ningi bazwa relais pour faire azanta eza onde mbomo eteli na minute faire azanata ah non ba diembela ba ningi diembela kana na événement à faire na succès à faire yango nde faut comprendre bato po ba lobela fali ndeni po bango ba ko de la fali bango ba beta après fali basali o basali wana na bito zo comprendre héritier nazo respecter aza grand stratège aza vraiment moto aza na esprit mais il faut andima ba andimi ba échec mais na minute ako target nani il faut target faire pour fallait sali stade ya faire na ya fali ya faire leki ya fali musika ya faire leki ya fali na musika na nyonso mais ce qu'on a fait na fali ce qu'on échanger comme mon compte faire on va comprendre on va ba comprendre ta la biso na minute eza que faire sali loko moko bato bando s'attendre nango il faut tout ça quand même honnête faire sali loko moko ata fali place aza azoluka eza onde bi marqué à l'extérieur pour embêter les films na stade wana na minute fala zone de rete ba zone de na nini non na minute motakangi masolo musique za rigola mais que baza mto munene bacha mitema na bango na frigo po ekita bacha mitema na frigo yekala faire ça eza tana il faut que mais il faut pas comprendre bango balobaki alekisile kinaye mais baki naye pe azaki musicien donc on a ça que faire azana na temps il faut pas te faire eza tana bango balobaki alele kinaye ata leye eza moto azana liloba ya suka na vie okozwa mbongo ya moto zanzambe faire azana le côté spirituellement koleka nzambe parce que ça za powerful koleka ata faire faire azana ezaka ba azo sa musala premièrement faire azana talentueux aibi musala après ça on peut combien de jeunes au bambissé bazana ni non baba simba pe qui ba comment net faire des fois nous on pas faire rigola tant on a été que musicien congolais au tout beta stade de Marty ba des fois là ni mona faire quoi problème na yezaka aza shosho makasite azo swata na ye mutu nazo se pas na comportement na ye pon na minute onde musique na biso to ndene e bando kendelaki we na jibe mais yango nde tulingaki tout monde peut pas faire mais faire alinga me mango ndengo na te faire alinga zo asa eloko na tana ye na esprit na ndenge soki esalike asa concert ou bien album album asadi azo swata na ye aussi qu'on peut porter ma qui fait peu azaki auto producteur mais il ne faut pas faire azolanda azana course na falite mais azo ça tana ye na ndenge moko ya bien alors que elonga na ko senga fait zaka a changer par parole na ye a augmenter peu ba stratégie niveau il y a visibilité na ye niveau interne ou bien externe ndeni ya azo kumbela iza showbiz fo aye bandeni yako ama tsaka niveau ya marketing bato a bien bazo le de communication a bien et surtout épée azo misale la taba moi une minute moi vidéo à une minute parquet à table bosso aka avec ça moi ndeblo tozo na za bato bazo mona fali eza onde aza numéro 1 pour azo ça ba moi c'est moi une minute mais eza nango ka ba kosale 4 yo moko alobango kosale 4 la police que yazo ko beta le 12 na stade de Marty donc nanga stade to sos ko terrain ane o une affaire vraiment yazo ko simate na banda le bela c'est que c'est ça alors congolais a bi musique ko beta jour wala il faut na ça tout ça fond venant na ibi atanzem na ibi ka nzoto mama elengele esi nzoto mama elenga wana il faut que je saka boaka kaka je sais pas le alongo pe siko na lo benini pour Félix Wazek la benzi ba invité ba Fabregas ba wana italinga Fabregas azana ni femme azo concrete
Ah, nous avons un concert, mais concert, oui, sur. C'est à faire, ça va. On a fait quoi faire, ça va. Tu vends du bon anniversaire, on a le Macamba. Voilà, chers téléspectateurs, comprenez vraiment toujours ici à la Foot du Sud, à Toko Pélissa Moto. Donc, anniversaire, on a beau anniversaire, une semaine plein. Batouba Lia, Batouba Mela, Batouba Utaba Bipai, na Bipai. Ozinda Kona, Nana Vanda, Nabandolo, Masola, Félix. Oui, célébrer l'anniversaire na ndaka yanga sik. Ce qu'on a bandolo be makamba ya Félix. Vous avez OK que ce peut dans la tuna yo. Oyo na dieba osominda kwa munene oyo za na sima na biso ba bota la biso sikoyo. Oyo pe ko célébrer mbala moko anniversaire na yo. Ah, motivation ni sala nini sala yo ko yebu ko somba kwa munene boye banda kwa munene mamba kitoko zo ezaka nini. C'est que ce que ozo kwa na nzambe ozo kwa na yomoko surtout ozo sa musa bande ko monito vani na bango bayambi biso awa na dioba ba jeune totangi na bango mais bando za na bala de minute c'est que au moins so botami na grâce nzambe nzambe acheo grâce lobeke yoza chosen one au moins net ba Josué ponga na mibenga Josué OK au moins net ba Moïse ba Abraham nzambe aponaki bango ba roi David ba roi Salom nzambe aponaka bato au moins net attache Félix na minito nzambe aponne aza président on veut dire que grâce nzambe ache et pas un moto moto musa mokilo akolongola ata satan akolongola ngoto OK nde secret na nga na ko bisoke eza ko bili ko kwa na nzambe ko za mwana nzambe et surtout ko kwa na nga moko ke makosala ko nzambe pesi biso autorité pesi biso Holy Spirit de façon que Saint-Esprit de façon que tozana pouvoir ya kolongola ata nzeto place ça et bien nzeto longo place ça o comme place avec na la parole kaka alors que toute et na monoko. OK, président Papi, le bangozo la couronne monsieur tout le monde député Chéribin avant va procès les cas qui après on va qui pour la la vérité ba beti masasi ba assassiné na beti ba makamora to bele ba ko le président Fachi azala simana misusu exactement de Babel de konanga. Les réponses en compétition, ils ont trop de Babel. Au moins bato balingaki ba build immeuble pour ba kuma place na mapata pour nzamba bango nzamba confondre ki bango na minute nzambe a confondre confusion na kati na bango ça tout de Babel bato bazolo bana batang na minoko différemment alors que ba okaba na bango eza ka ke oko bunsa nzambe te loko nzambe ache na asimi na maboko na ye mutu musa olongola ngo ngolo ba opposition ko makasi fa opposition wapi na kongo eko makasi wapi eza ba makere ba ninga déstabiliser mboka te ma kinzamba zo confondre bango ba bana mususa akufa pe kala mingi te ya solo tolanda ka répéter ça président mususa akufa kala mingi te ba mana po na minute ba siba de mbongo ba planifier na minute zo nendeni ba plan tozo planifier et zo c'est veut dire que tozana ba traite na kati na biso on bazo bimi bon ba komi bon c'est ça OK c'est tout de Babel de konanga. OK la minute on va ta la biso belé président la minute la Kinshasa na Brazzaville Afrique du Sud partout ba na Paris ba vandi ba yo ka biso na mission ba ta la biso et là mokolo motama eza mikolo mokolo te parce que to bando fêter depuis semaine passée motama na yo maloba nini ezo mona ndé bilan là ya vie eza nini ezo ke nini vie ça va ba pour ba coronavirus et tout le cas pour ba tout le monde ba quoi coronavirus ayi patron corona ka ba corona ba koma ba pauvre ba koma makolo ba teka banda ko ba teka mituka siko opposition nini apo ba corona ko le cas vie que nini bilan ezo za nini. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc on veut dire que quand on est qui n'a pas et ça qui va chaos non et les qui n'ont comment que biso to ba nzambe to vivre to survivre na minute to survivre et surtout ce que Dieu pour nous qui sera contre alors nzambe za côté nanga alors que na ça bien na so vivre na so survivre na pesa au bilan na ko pesa au bilan na moi j'étais bilan mingi to pesa ngo la fin de l'année mais
oyo eza ya moto eza nini bilan na ngai nakoloba ngo eza 100%. 100% pour nini po naza envie po soki oza na bomoi oza na nyonso alors ndelo on a quoi répondre c'est ça. OK, nous sommes matin embelé parce que tu as toujours na ba temps ba feti ba to ba omela ba to ba rejoindre ba to mona en image chers téléspectateurs nous avons embelé message za nini par exemple natika yo pour te continuer les sous to continuer parce que journée za molai mikolo za mbele to za na dire le baranga message à ce que ça que naeka nazo féliciter ka bato bayoko ko célébrer nanga anniversaire nanga Yannick Wenge merci beaucoup Papi Kabanga Passa Pichu Mbui John bato tout o bayeko ko newenga invitation nanga na pesmino merci beaucoup ndio bato msoko benga baete eza te que te au moins que msusu bato bazana moyen ya koyate peut-être bazui opportunité ya koyate alors que nako mbonga bière ay koza bazangi mbonga bière mais tolo laga ke place bazaki na volonté mbonga bière ndeza ya voto alors na passe bango ya mbote biso tozo fêter kaka et ku fêter prochainement toko bani ba ebisa kana te mais fera ebisa te to sa mbonga billet pour foutre biso billet na ngaki na foutre bango ba yo to sunga blo c'est ça alors que nemba salité pour mes até so motalinga play big on est allé kaka mais on dans un bangonde famille ngana voilà merci chers téléspectateurs ah ouais na kolia na komela en tout cas donc ceux qui osawa en tout cas osa respecter au vandi à l'aise da émission à porte kosa chers téléspectateurs nous sommes arrivés à la fin merci beaucoup na le boss Papi merci beaucoup na le boss Pichu ba passe au ba kangi dirban oyo baza na mbongo ba venture te bangonde ba kangi dirban oyo naza dirban chers téléspectateurs les twins mapasa baza na makambu nakata dirba ba pesa makambu dioba bangonde oui koya te 100% ke oza na visa et pas bangonde ba pesa na visa oza na ki lisona bango ba mettre jobu mais na confirmer que bango ba simbi dirba baza kisi te baza kisi te baza kisi bazo benga nzambe pour la jobu yoka ke twins basimba twins kisi bango baza nzambe bangonde bana nzambe ya solo. OK. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On continue toujours. Fin de main. To suki no awa pour la sikoyo après to kola ki sabino ba image ndé ezala. Merci beaucoup. Là le président Papi Mutombo. Yannick Wenge. Bonjour. Bonne journée. Merci lobby makamoto le kaki bien bat meli balangwe ba sepeli les autres bandits to banda na breakfast to continue na lunch dinner après to bimi le banda na club. OK. C'est pas anniversaire. So ko la mukena on eza batumsu ba staffara de la mukena yo ndé staff batumsu pour la mukena Gucci yango wana président mystique Gucci na batumsu ko staff mais yo la mukena on attend na mukena on attend na breakfast pour la breakfast traka. OK, tout ça dit ba. Toi dit ba. Le montre yo ezaka ngana voiture. Montre yo voiture ba public qui fait ça mon cher yo pour la ton. Ezaka ngana voiture. Ah mboko yo. Mboko ba dofi ba bien bazalia. Bulo ba boygoyi ba to ba luka mlarte ba to ba luka la. Qui s'est arrêté? Pour ce que ça Jésus Christ aux nyonso. Qui s'est arrêté? OK. Merci beaucoup. Ah ba petit nanga mbote. Ba petit nanga ba twins o ba kangi dioban. La biso ma passe o ba kangi dioban bango. Petit frère Lelo. Petit frère Nabiso. Lelo. Ouais. Somo Baguchi et Bimi na Tongo. Donc mambo ebandi déjà na Tongo. Ebandi na. Parce que Tongo ba mu na kanda makasi. Te batu bana mukana kanda te basi bana mukana esengo. Mais est-ce qu'on a kanda aux années na soir. Ba omona après ba oga ba kanda. Mais bana la Tongo bana mukana esengo. Baza bona esengo. Ça on a mis le panzani fort, mais bino na dioba la jofo.
on a senti yango donc ande na mokili des ala ana tana lobia petit frère lelo les anniversaire petit nangai au petit toko la place moko mais tema biso toza ba vieux za ba petit mais ça va ama sala biso donc il y a les anniversaires programme les années bazomo ba ebino na télévision na jobu ba mambo ça na mboko na franchement le programme les londe lelo oko filmer déjà moi mukotala ne déjà ba obongisa na kati na kati kuna pe ba obongisa na kati ozo pe bilili dans lelo batu ba OCP là ba kolango ba kobina ma munyo sezana ngo bien samedi lelo samedi les anniversaires ya master donc lobe za na no moi flash munyo so to mona meza flash mais as ko ne lelo ko yinda badalu ala te ko ba badalu ba trop ba lu ala te ko ba ba ma sombi place au sande so boy donc au balusi mo changer mon kina donc moi ma sombi place azana donc tango quand ozo ba mongo photo kanisa solo les yango tozana no tongo to préparer ma mususu bon à part Babylon musu la bino. OK. Merci beaucoup donc voilà ma passe ba kangi dirban en tout cas ba bete bien li solo te za vidéo ne la ki ça ba bete la bino li solo te voilà donc SN on dirba toujours dans mon la bino moko commentaire ça va pas nous regarder. La maman Vous avez pas vu Moutombo. Très bien habillé, hein? En dehors de Durban. Merci beaucoup. Comment Voilà Valentine. Valentine. Valentine, Zagana président Fachi. Nabisa qui Philippe Patek. Président Fachi. Oui, Zaga Findi. Zaga. La Mercedes a Jeep. On a d'autres on va papier Moutombo, on va mistake donc. Gloire à Boye, non, tout le monde a été. Oui, nous avons mon tout cas. Faites ces alliés, le nom est suite fait. Tu dois continuer, Kaka. Donc continuer, Kaka. Ok. Ça va, hein? Ça va très bien habillé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Téléphone toujours. Nouveau modèle. Vous avez un coffee bazar en Guadeloupe. Nous allons voir ici, il y a Sika. Nous allons faire ça à devoir à domicile. Ok. Tu te reposes, merci beaucoup. Team France Télévision, Team France Télévision, Salande Makam.